Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka ndenge ngana lobaka na bino naboyi na ngai. Aibosanga na ngoso modo kwa. Bakate so beta ngana kufa. Parce que ngana seke ya bébé terre seke donc na mokusi makasi seke ya mwana déjà ebukana ngani. Pona nini seke ya mwana déjà ebukana ngeza parce que nazala nga mulaite yo kesala mulaite ngo bona na TV na bukuse makasi na pesi bambote ya tona bana tuko bana maluku tima njili donc cela veut dire bana nyoso ya tangolo sako na bino pe na moza to tema mona kati na bi bana nyoso ya mwamba bana babi aussi des bonhommes ti oké bari fla o matiti o na ngaba ti ba côté ya ba université orenga nini campus. Losako dans la katisi na zui makala na bandiko bafuna en grosso modo bandal okatisi boke ti osuki juste kaka na bandiko na ya kaluka beau frère tu sais beau frère c'est que andika kaka ba courage solo ba uta mukanda bandundu losako na bino pe na lobi lukunga ai na katisi na zui ba DGC ko pa ya parler na cité pe kuna nyoso bino zo pe losako na pesi be na Prosper Bakine mwana ya Dallas ya Tongo. Bah merci à toi, bah le sac à toi pour la moto pour ça rappelle à la caca. À quoi qui s'accueille casse dans le bi. Edi engende papa social Edi engende la gazelle. Ongomo na nani? Na wala to muto ongomo na susu Edi engende. Bien na Eric Tola Mokonzi. Na susi mabanga na ba wa msu na sima kwa babo. Chapelo kale isa atana kana ba mabanga. Na ye wapi? Bandeko na esemno ina uta voyage na kimoke na omata mo escalier moke kasi. Bomona na deuxième mwanda mpo ya nengaki tutala na bango se bakoka mais tozongi lelo to na kasavubu tozolandela loko to bandanga na bino tisuka eza nini balobi sentir animal epesa tu liboma na ute wote no image ba beteki o sakanati ingai mais balak alexandre ke azaka animal ba beti na simango atelemaki na esko ko tu na ye champion animal est-ce que na moi déjà là depuis kana ba faire de la ceinture mais est-ce que c'est la mafuta mbo moto ezaka yo filer mbote champion animal mbote champion local mbote na ba téléspectateurs nyonso bazwi libako Olanda biso champion de Kinshasa tango ba champion animal benga na ba honneur na ngai champion animal champion de Kinshasa le guide suprême lion tota isanzela et pasola nenge dete na nga benga nga za na sima na nga abenga a terre à film lisusu donc pour ba bien mais bongi ça na introduction lobi ba beta qui est mabe tiko kosa ba kokosa c'est trop dire mais ko déformer information te loba basangela qui est na 20 personnes loba bien basangela qui est na 20 personnes 1 contre 20 ngana jouer ngo bongo po na alliance wana bazaki belé bango nyonso contre mutomoko mais en tant que champion de Kinshasa nazwaki invitation ya koya na gala wana mais na yaki pona bundate d'ailleurs ce que vous constatez au monde na bilili na yaki ba pesinga place na vandi na place nanga d'honneur côté ba président fédération bazalaki ba dirigeant nyonso bazalaki na vandi wana sans ko provoquer mutu moko ata ndinzi kuto oleka na provoquer ete na tia ata boete na vandi na mwana sango mais nzoka likopa ezalaki nde munene déjà babongisi ntango bake babeti animal loba basangeli ye mais make kosangela wana griffe nilio bamekaki bagutaki mais je peux animer toi qui malé mais oui déjà babongisi mais comme si na mona ki ondigeza ki na deux problèmes kuna sur place tangu mutana komona na boso liko bango wa libandi loba mta libandi na mona tono vide mwana mwasi wa munene wala nani babelaki soki autorité de nini wala soki autorité de ring soki nini mais autorité de ring kotazali bambote ya nini émission za ya biso ya kate kasabu opesele bambote ni yamba ye opesele bambote na ye opesele mbote pesi nga na za te ngala tuna question na bambote te na tuna question autorité de ring aye atanga ya betio kiti parce que ngala za ki wana tanga betio kiti ndenge bandi wa mona ki image mbamolo ki mutali bandi maître Migolba akema miko alobi ke ngana sena ki defi mutali boso ndenge bete kiti tango ba ndenge bete kiti amazina ring
Et puis, comme matin, na ring inde yo telemi oki no bunda. Olandi muta beta ko kitite. Olandi ba muta za kina ring. Ozaki na kanda ya Nikolba, to zaki na kanda muta beta ko kiti. D'abord on fait bagé naza na kanda ya bango nyonso. Attente ya mo en bas. Bakati nyonso baza na mo en bas o bazo soutenir autorité du ring. Baye bake bazana lion na nzeba okuta na lion na nzela na bango bakati nyonso ya changu o bazo ko soutenir autorité du ring ba ça l'erreur grave maintenant aussi prendre bango pour nga tukin naza champion de Kinshasa naza champion ya tantité nga naza champion ya Kin Mobimba ba alliance nyonso oyo salama ba omona ke ba oza circuit mukolo yango pour même na ba tante mo amba même na ba tante ya changu ba omona ni na obimisa ba élément na kana kati ya groupe na bango ba osala nazali na kanda ya bango mibale mpona kozonga na mutuna na ye mwana mwasi oyo autorité du ring omoni nga alataki te alataki barobe moko boye alataki barobe moko boye ndenge débat so alobaka ya sersi ya sexy te me ya sersi oyo nde lembalemba mpo nzoto emonana bien alingaki ameka séduire ayaki mpo aséduire wana mwana mwasi pour ça azalaki mwana mobali alingaki atake nga ndenge wana te soki azalaki mwana mobali et puis mpe toza nanu na procédure faiblesse moko eza wana te aprofite mpe na moment oyo il fallait même parce que yo moni même entraîneur na ye prof d'algo atombokaki na ye yoka nayebisa yo na tosigné ne protocole d'accord te autorité du ring zela toke malembe na tosigné protocole d'accord te aye kosala nga agression manager nanga président Finesse Moïnji place aza na pesi mbote président François Finesse Moïnji na pesi mbote place aza akomaki même en mesure ya osenga que komba na to anilango protocole signamé te parce que nanu ko signer protocole d'accord te nanu ko signer protocole d'accord te yo ba déjà osala ba attaque même entraîneur ya mwana mwasi autorité du ring atombokaki na ye abi oko simba no te no to komi na stade te zela no to signer ba protocole comme ça confirmé mais ngai na bondelaki manager na président Akachi Kasavu monsieur François Moïnji Finesse na bondelaki à genoux na bi soki oboyi komba oyo ngai ne na otika na problème pour yesi agresser nga soki komba pe salamité ye ake na point azu 3 points alienga 3 points donc abetaki nga asalaki eloko alors pour ekende bongo te na bondeli président na ngai président François Finesse na yebisi ye pardon tika protocole d'accord esigname nazwa revanche na ngai yo komo bunda mpona contre revanche eza ndenge wana parce que nakotika likambo wana eleka lolenge wana te mais sikoyo alors zala silisa olopo otaki likambo ya libandi nazoki biso likambo ya libandi libandi ye moto oyebi kombo na ye ngai ebika libandi etela atelisi libandi mba atie mafuta mbila na libandi ntange ezongenga po mkoa na alliance libandi nde ezongenga baéclat libandi tika oyo bamakambo abetaki bor tosala émission na biso na kimia komatisanga mafuta te libandi akotisa lettre ya défi yo oyebi dossier na ye de A à Z oza mieux placé ya oyeba ka ya libandi akotisa lettre ya défi et puis comme cachet nasalaka ye cadeau nasengaka ye cachet ya $1000 seulement mpo na ye cadeau et puis nasengaka na ligue au moment ya signature ya protocole d'accord baesere clause moko to article moko oyo ngai champion de Kinshasa na ndimi kobunda na ye loboko moko bakanga singa na mokongo na kobete loboko moko condition na favoriser ye na ndenge tout ntango biro ya libandi wana obenga soki migolba batali babi champion de Kinshasa kwa alobi boye migolba kobunda su te kima aobeta bakima barépondant po ye akotisaka lettre ya défi na répondant mpe na ya nango na émission nango totanga lettre oyo na ndima komba voilà so etikalaki bango bazonga mpo na tokende na protocole d'accord bakima excusez lelo toza surpris ya omona ke ntango mwana mwasi oyo autorité du ring azwi courage abi te tomoni eloko na memi na lipeka oyo owolwa zela oyo or obalinga ebrie te
bato bawela or mutu nyonso aza na posa amema or oyo nga na kotikela moto wana mpe nzela te. Alors tala moni mwana mwasi autorité du ring adéfie aba grande surprise na omona Bigolba aye ko réapparaître alobake oyo ye nde adéfiaki yo odéfiaki mais okimelaka nini dossier na eza na mesa ligue. Alors à tout moment na s'adresser na libando ya Bigolba à tout moment même ata ligue endimi ke aya na défi baya susto yokana oyo na mimi ya mbongo caché à $5,000 asengaki autorité du ring Bigolba asengi $1,000 esali $6,000 $6,000 ngano mpe toko ça fait bien. Alors nasengi na yo Bigolba message na yango oyo naza prêt bosangana bachata yo na mwasi na yo autorité du ring contre nga moko mpona titre naza prêt. Maître toki malembi Bigolba osengaki $1,000 autorité du ring aye osengi $5,000 comme ça dirait ozo bang autorité du ring ya mwana otie belé pa akoka te. Champion local oyebi nga bien comment epasola yo moko oyebi siki euti yo moko oyebi epasola oyebi kombo wana place euti na oloba te yo ndimi moto kwa ngana kobanga mpenza mwana mwasi yana autorité direct même yo moko oza na ondima te po avant to bande mission otya caméra yo moko oyebisingaki animal vana na okobeta na autorité direct olobi na ngango sur a tovandi na plateau ofini play kuna alikomo ya olobanga makambo ya kobanga mais yo moko oti olobala nga awa zela modete tirbo aza alobaki yango te tofunda ye alobi yango abi animal olia na oye mais siko awa toye na plateau okomi olobanga ke na obanga ye tozala sincère Bigolba ezalaki cadeau caché nasengaki Bigolba $1,000 ezalaki cadeau mpo moto atindaki akodefie nga atiaki na erreur yango nabakisaki deuxième cadeau nasalaki promotion omoni tomonaka bareseau na biso ya batelefone na bareseau téléphonique nde basalaka promotion ya eloko ekiti prix boye yesko Bigolba nasalelaka ye nde promotion non seulement natiaki caché $1,000 mais nalobi lisusu nabunda nde loboko moko epuis nga ezala signé na kati ya protocole d'accord tongai tosigné ke loboko moko bakangi nga singa na mokongo nabunda loboko moko te eya humiliation te babe yango nasalaki promotion natiaki ceinture na nga na promotion wana nakitisaki baprix bacachet nakitisaki nyonso wana tosalaki promotion. Maître, oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, mais là, moi, je vais moquer. Donc, il y a des cas, il y a des questions, il y a des cas, il y a des turbo. Moi, tu as des turbo. Ouais, moi, tu es champion local. Question, tant que lettre est, et comme je ne suis pas champion de l'humanité, je ne suis pas directeur technique, je ne suis pas dans bureau. Pour bo tala makambo wana dete timbo banda lettre ya défi ekotaki tilelo bobi misango te bo banga bobeta champion la ville. Bon, champion local, il y a pour ton information. Être à défier, ou acceptant pour tout cas les mêmes jours, tant que tout le monde en cas. Parce que les choses à la dans la bitumba, les nains ça chanter animal, les autres. Nenga na monia wote bozo vous avez la réponse. Yo kana me, les autres na raté au boya là au neti oye na boya par exemple na 13h juste. À 13h 1 minute pour répondre. Mais si le programme de date de l'obématin nini. Bon, il y a on pour ton information déjà. Nous avons un cours pour parler contenu à cacher. Maintenant, il y a sur l'anneau. On est président de la BISO Finesse, manager de la BISO, il y a 4 clubs Kassabou à dépenser trop pour la BISO. Donc, il y a 4 clubs Kassabou, il y a le meilleur club. Il y a RDC. Voilà, il y a un lobby. Dans le lobby, 4 clubs Kassabou, il y a le meilleur club, il y a RDC. Voilà, il y a un lobby. Journaliste. Et puis alobaki yango avant émission. bayaki to négocier na bango bazonga bakeba ke musolola susu bo bazongela biso donc biso te tozela bango soki bayete seke bango ne makini biso tozela bango biso si tosala nyonso toza après na nyonso tosala émission ngo tolobela makambo ya défi to na tanga ba meke na tanga lokola ba nini temple du soleil banda la 4e Kasavu
nyonso ozobenga babengaka biso esa biso awa tuka makambo ozosala eza pena ba exemple na batemple du soleil biso mpe fo tolanda makambo bino bosala na batemple du soleil bon nayebi te sikoyo lelo olobi likambo ya caché basali banini mais comme iso ndenge toyebi te ata moto bakakoli bondimika ata bape bino kaka mbongo wanaka bondimika po bino bolala na nzala bitumba te sikoyo bozondima te poani eloko nakoyebi biso eza boye omoni autorité dirine na oyebi biso eloko moko eza lokola chasseur akoti na zamba azosala chasse na ye azoboma makaku ababali bantilope abete moto kuna alliance na 2000 na akutani atiloka akutani ata na nzoko te akutani ata na pakasa te akutaka na makelele akekuta lion alali na ye azwi libanga bamillion oyo oyebisanga siko chasseur wana sor ne ozandemi yo nde pesa réponse nazangi réponse akopesa bandeko donc balobi ke animal nde lion na bango yokutana na makelele emokutana na mwa nyoko babengaka na vipere okokoli ye apo te na bomalio babeli banga ezwi esprit na champion local na bosani eloko na biso akola kotuna champion animal makambo soki soi-disant soki migol basoki migol tobenge migol balenga na obenge ping pong ping pong isu nde miko ping pong isu na nde tokomisaka moko king kester emene tochate bato king kester emene patika obunde ayokana ping pong donc oyo mosusu wana azoyaka na chaka kongo chaka kongo esusu yo kaka nani isu chaka kongo okomprendre yango mokolo yango ngai ezano ping pong kin kester chaka kongo ngai nakoyesa su defi te mpo bayokutaka kombo azoyebi ke JDT mpe ayetobimisi JDT molopwe JDT molopwe nina oyo aza na lwanda cap nina lwanda ye nde JDT ye wana nayebi te sikoyo tozonga moke esika ya champion animal tobeta lisolo ya bakomba boza na defi awa toyoki susu programme moko ya tournoi ya bakongo ezali na yo na kati ya liste wana onde ozokima komba moto wana okopo ete mbongo emati bobimisi programme mosusu ya briske ote dete topusi te komika lokwa mapusa namba etikali kaka bongo bon nayebi so boye ya liboso olongolaka makambo ya kobanga soki oza devant catch club Kasavubu soki otuni biso catch club Kasavubu lakisa biso bobangi na bino toyebi torépondre yo ke bobangi ezalaka te epai na biso donc nalingi olongola moko banga elongwa na émission oyo tie kosila kotanga lisusu kombo ya kobanga te voilà po awa toza na baguerrier moni club oyo eza club ya baguerrier moto azongaka nsima aza te toujours victorieux imbattable jusqu'à la mort ngai nayebi te wana makambo na bino tozonga na likambo ya Congo central en tout cas nazokota na likambo ya Congo central mais nalingi nabeta sete moko na makambo otuni dete na nga olobi lettre bande ekotaki suite eza te ndenge dete ayebi biso soki lettre ekoti na 12h juste 12h 1 minute koza na réponse mpe réponse ezalaka favorable tondimaka toujours komba toboyaka komba te tondimaka napesi yo déjà projection ya date komba wana ekozala le 8 juin wana projection napesi yo déjà problème totikali nango eza problème je crois DT akopesa image bapourparler ndenge bazali kosalama DT nanga aza akopesa image soki okobalanse yango mpo bato baolanda biso mpo batala vérité eza boye ngai nazoyebi biso boye vérité eza boye caché oyo ngai nasengi eza $5000 bango bayaki ekomaki likambo sikoyo ya bureau ya biso na bureau ya challenger na ligue bakutani basali trio mpo na badébattre na oyo etali caché alors na likambo ya caché
bango basukaki na 1500. Manager nanga lobby que comment cacher kozala na $5000 bokita tina 1500. Manager nanga biso ki 4500 c'est bon. Bango balobi bakei bake ko réfléchir. Bakozonga dimanche prochain pour ba opé sa suite. De 5000 à 1500. Voilà. Donc yango ce manager Monsieur François Moïse Finesse à lobby 4500. Bake ko réfléchir ba sangana. Na producteur na manager que baza complet pour bango bayaki bazo les deux bureaux il y a champion de Kinshasa na bango na ligue bazo maso déjà bandi bazongaki biso tozela bango biso tozela bango baya na ndenge bakina ko sa kinzozi tozela bango alors tozongi na likambo Congo central na biso longo na likambo obanga champion de Kinshasa animal ake ko sala entraînement na nzoto abakati ko kuta na Congo central. Oh des entraînements oh tournoi là bango arena ou quelque chose comme ça deuxième édition bakati msu ba uta Brazzaville msu ba uta Angola msu Bujimaya wato okuta na kuna donc là kende préparation na nzoto na bango na kanda autorité du na libandi ya tozo kenda okinga moto na okinga équipe na okinga je crois entraîneur msu capitaine entraîneur vice entraîneur ya KCM Kasavu na biso aza de Basso le meilleur technicien à ville à Kinshasa. Tozo kitana les deux jumeaux. Bama pasa tozo kitana bango kuna je crois toza pena masia ngo azana sima. Tozo kitana kuna toza na maître na biso ingénieur aza extraculaire. Komba moko eza awa je crois na ebité sous DT na nzela DT soko au permettre tolo bango ya un événement moko ezo ya awa. Omoni président ingénieur aza awa azana sima na awa. Moko yoka son. Moni biso totika ba club ebele na Kasavu na Congo akate Kasavu totika ba club ebele na défaut boyo kango donc kamba Congo central na PC 001 bambote sika aza producteur munene na PC mbote patate 12 pas aza na PC mbote et puis coup de chapeau na idéologie oyo ndenga boule ko créer événement oyo esama na Congo central ngana ebisho ke ya sola na bien na mutu nyonso je crois soki eza bongote na osenga na 001 waza moko asala promotion makasi pe akach alinga discipline so ndenge ye po linga yango donc na osenga bozala kaka en contact bon moko ezala po biso nyonso souci ezaka moko eza musala na biso to sala donc eza message na pesi na 001 betena libango betaki 001 le sako donc na pesa ke déjà le sako ba félicitations na likanisi ya zui pour l'événement oyo alors na osenga yo pozala en contact 001 parce que na yebi passion na yo na yebi bolingo za na pour la discipline na yebi makasi no sur le plan de promotion na yebi champion local azana na mamba promotion donc Congo central mobimba yango moi na ngina bino ko kata na ko jite na Congo central na ngina tu nano capitaine de l'équipe de base entraîneur vice entraîneur tout un vice entraîneur yo tango ki na Congo central au centre de mutuni ba ko peso yo beta soko ko beta. Merci pour la parole. Moi qui parle oh Olivier la guerrier. Club tout la club za guerrier. To la lanza la bitumba. To tabu la lanza la bitumba. On a rolo ba technicien yo so ba kuna. Ba boma. Ba problème c'est ba kuta na 4 club Kasavu. Ba problème c'est 001 merci. Mais l'autre non c'est la comme les bandits chico. Donc, il faut que l'accès soit comme ça. Donc, pour la plus sorte, on va avoir une préparation. Mais oui, on dirait qu'il y a un champion à piloter. Dans le de quoi? Ma compagne sur la côte de la vie, Babundaki qui est pour Nayo Yakate. Tu as rendu trop signe. Migol, Bakout, Bassangela qui va baisser. Moi, je suis un élément de la machine de Colari. Oui, il est là qui ça. Mais Bassangela qui est comment j'ai la monnaie? Oh, Bassangela comme il banane. Moi na Isha nani? Oh, beta kai awa. Moi na kufula sur la terrasse ça. Awa kama mara pa. Bassangela yo pe favor dala kuna. Film encore un film ataba bilele mi suka na moza film la rani beba na siri na bateau zo sana
botika ke moko te o. Ping pong abeteke coup de tête moko ndinga kweki. Ping pong en monagno. Ping Kasi nani? Ping pong. Nani? Nani aussi ping pong? Nani te na ye bate ping pong mo nani? Ye libandi. La Congo santé biso zo de préparation. Tant qu'on de la bango, donc c'est un dossier. Mais c'est là non, ça l'oppose, là à côté. Papa. Il y a eu dans le micro dans tel côté. Papi que o combat moko zoya au CP Sabad. De où tu vas kiss? Bon. Papi va katia mo la kiss. Ingeza la moi surprise le rôle appelle déjà annoncé déjà la émission à champion. Faut profiter à tout. Le bango vraiment. La kanda moi pour le babini. Obétale. Non, moi on préféré le bango té. Si on a surprise. Ah, abomi ah, botika we. Ngamu na bana ngai elala ngati. Non, et quand on se fait ça na kuluba pe na komba on peut assez préparer donc il aura la salle des apamba. Mi se paye la carte bombio. Bombio. Mi se paye la carte. Mais préparer malam pona o beta ba ko boyi bampuni. Na e masia. Na kanda kutu na mesha abantu batamba siko. Obi ngase pila na façon lo baka. Soko le BCP ça la façon. Kana nzala bitumba. Oh. Na nzala bitumba bena. O déranger papa na ngai champion na ngai. Bakasa bo déranger fort ala subiete. Ya wala subiete pas déranger. Masia. Yebisa biso na no. Okende Congo central. Malgré que Congo central et le bon na marqué par la bino ba la Kasavubu. Champion na bino ba bengisaka il faut poser le comme ba soda. To bo azotambulaka. Babi ne otambola mo ba bilambana ba chaîne na yo ba dino wana sala ngabi. Mais au moins ba beti ba chaîne mo beti ba nini. Mais yo zati botiki ye moko. Et ça bien te makasi. Mais ko santé on a entraînement pamba. Tatampo ya yebi, on a sala ba ko na tira ko mu ba yebi. Mabundi na makana na kati kule la samba. Kompani akasamumba njomo lokote. Ukaona zile lokote kwa. Message moko esika ba tu ya Kasavubu o ba permettre yo okende Congo central. Ozola kabangoni. Ozo ba victoire ba nio se oya penda ala kataki. Ba to kende ubunda bo ba basite. Une lokote basa bilanga. Ba basite. Basa la bilanga. Natangelo komba moko. Ndeti nani? Na boy na. Ndeti nani? Ba kache bo baza. Baze beli. Mutazate. To kende zo ya mdupelo wote. Ngala on voyage katena ke Congo central na wela ba nouvelle, ba vidéo ko ya. Pona je crois bien que sur semaine ici, semaine au kaka. Oh wana to bandana. Na yo kende déjà na tata kwa dia dinga. Na ça déjà na kende banda émission kuna bozo ba message. Baba mse ko tata kwa wana ayo na oya ni suswa. Azoya ni suswa terewa na. Azoya ni suswa ima msala kaya. Ile wa lise to boba na kaka omona. Jamais même au Canada na ziki so mo bike. Yenda to bole tata kwa ya lisu. Boki mta to. Na bwana ba problème. Et donc le événement ni ça na bakache amongo bazo Europe ba oyabu. Na hivi bakache wana eza na mo kwa tushagilion. Mo likaje ba tumula. Na mona ki image moyo mona ngai na tuna. Voilà. Justement tant que ça émission il faut déjà repasser là bas déjà ba message libéré là. Bana lancer un appel et pas Antino Chaolé, le grand formateur, il est dans le respect des Ciao maman. Pour biso ba technique to bunda les arapena ba ligne na banga. Et donc la rapena parmi ba idole na ba arabi ba ba idole na o ma tena la copie. Antino Chaolé et puis na national Texas Mimba Texas. Donc Antino yeba ke bana no ano zoyana bango awa en tout cas tant ozo ya ka bonisa pe ba beki na ba bagage na bango donc ya ka déjà ba beki na ba bagage na bango ba ozo na nango oka ndenge ba tushali bio donc 4 Kasavubu na kanda na bango ya mabeki donc so ba tala ba image ba monaka
bayebi comment 4 lettres Kasavu ebundaka. Donc on va se préparer à conséquence. Donc message na ngala pesa ba. Message na pesa ngo mais champion animal to metali solo moki abato politique mission na biso attente na yo bana na yo parce que yo deux champion de Kinshasa sikili ke bana na yo bakidaki Lubumbashi ko bunda. Mais na ebite ngai te bolibisa ngai bolibisa bakachere ngala zanga ka simple journaliste na kata kupa wate basike équipe pola. Bayi batu bakende kuna poli. So yo lokola père vous sélectionnez qui bien té tenez beaucoup sélectionner yeti na club na nous technicien makasi basé belé buzuka fétiche botinde banda polaka. So na vite sélectionner des qui photo ezaki ni. Voilà, et Bitumba, ils ont la réalité. Bon, mata 2 personnes ring 1 contre 1. Na binomi baye football il y aura un perdant et un gagnant. Fair play paysan nango. Ko ba ke to sali ki sélection mabe ezanengo en laté. Je crois bazo pour honorer quand même ville à Kinshasa parce que nengo yo lobby ke ba pour la ba poli karaté. Il faut to lo ba likabu ndengeza. Ba victoire pe ezali. Ba victoire pe ezali. Maintenant ba silicité bazo continuer ba combien dans les silicité. On a football mobenga nzomo les soirs ezarani. Dans le silité, on chante pas la victoire. On chante pas la victoire avant la guerre. Oh, les années nous partie remise pour mes autres continuer. Est-ce que finalement aussi mais est-ce que jusque là, est-ce que Banda Baké va gagner? Est-ce que Banda Baké va pour la Yalala? Dans le Bernard Yalala, athlète ou Abisso. Banda Baké va gagner? Ah, merci. Donc, n'est-ce pas que au petit. Ceux qui a gagné 2 combats. Donc, il y a le baquet. Et voilà. Et il y a un peu événement facilité. Bah, combien d'années? Tous les élèves comme à la souka, nous avons bossé la bilan. Est-ce que. Bon, je crois. Nous souhaitons bonne chance. Nous souhaitons bonne chance, Eza Bitumba. Parce que nous sommes dans la ville de Kinshasa. Eza a le combat à 2 provinces. Bujimaï et Kinshasa. Et Eza a eu une émission. Il faut bien que il faut être neutre. Oui, il faut être la neutre. Mais dans le moment où il faut soutenir quand Bakatio à Kinshasa. Parce que Bakatio à Kinshasa, Bakekuna Bagonobeta dans la province. La province en a Baolobani. La Kinshasa, Guna Balembata Neto Betiba. Donc, na on rappelle tout va soutenir la cage. Place Bandeko Nabiso, Bakeko défendre la ville à Kinshasa. En tant que porte-parole, Tomo Lobeli, il y a 4 villes à Kinshasa. Il faut soutenir Bango. Tout la Bango, un message d'encouragement de sorte que Bendele la ville à Kinshasa et Kouéate. Wana olo baloko Argentine isko to kendiska ba ba prépara ka bakache ba bunda. Mweta basala ki sélection ya ville à Kinshasa. C'est que bazo ki chaque DT ya ba club nyonso. Parce que DT Tirbo, préparation pour préparer qui hein. Vous comprenez technique ya bata Lubumbashi ou bien vous comprenez des sur Mbujima. Vous comprenez technique na bata pour vous la seba biso. Bon, et là on a eu ça yo. Tout le monde a pas gagné sa victoire. En réalité, ça a tout le monde a terrain. Donc, on a repéré ça, on faut et en plus, tout ce qu'on appelle Libanda. Ça, sur place, c'est pas la chose qu'on a Libanda, mais encourager ça parce qu'on a pas gagner. Vous comprenez? Mais tu n'as pas le vanité, champion super. Après, il y a un combat encore. Voilà que vous le notez. Après, il y a un combat encore. Des fois qu'il y a un gagnant. Alors, félicité. Donc, par rapport à la félicité, on va casser. Ibambi, tant qu'il y a un banda, je crois, j'ai dit que je crois. Si vous avez gagné, on a vraiment noté. Donc, nous avons un journaliste. Non, c'est de la technique qui peut faut encourager Bango. Donc, on a fait la banque Maboko, on va s'en faire va défendre qui pour va décider. Wano saka lokola tene. Va katia la mikete. Oko taka lokola tene. La kaya champion chaque ambala. Ozolo baké a déclaré sur Atombo qui non. Ce qui nous a siliki c'est Kayebi et non quoi siliki. Est-ce que combat comme ça bunda ya moi?
mais on a Bon, bien. combat Missou a déclaré pourquoi. Quand on est mis sur la minute, une question, Voilà. il combat pour la tout bonne. Faut se faire pour la roya, on s'en une émission comme ça, va détailler sur roya, ballon. C'est ça. Bon, je m'appelle Rokandewa, tu peux passer pour retourner dans la groupe Mingue. Oh, j'appelle au Calais avec l'équipe, on est là pour la ligne côté, pour la bibi, pour la. Mais, voilà, tu vas être solo, tous on a une émission, na makambo na biso ya défi à sentir bon oyo. Ils ont gagné na maboko non de champion ba. Ils ont gagné na maboko non de. Babo to ke oshi wana. Bandeko tout oyo bakie na Mbujimai. Et subino Bandeko tout bakie na Mbujimai, nazo souhaiter bango ba bonne chance et sous et puis ba encouragement na opesa bango soutien na nga en tant que champion de Kinshasa. Pour naza miroir ya catch ya ville à Kinshasa. Na olingate ville à Kinshasa et Sambwa. Na ebike to motiba silisa to komona résultat bien. Mais Jibik a une des chances pour la zate. Pour na moni Jibik pa bundai na yalala. Jibik a weleli yalala pour moni que champion de Kinshasa animal azaa quitté. Yanga weleli yalala. Mais Jibik pa yeba ke de fait on a betagi yalala. Ayeba ke un jour dans zone islamu. Jibik pa yeba ke un jour dans zone islamu. Alors naye na lisolo olobi ya ceinture ne moi sur autorité du ring ngala kima la ceinture. Oui bien, ils ont ambasoni à se comporter lokola. Ya faut la bête e kaka. Pe na bête kaka. Même entraîneur na ye tant yibi ceinture. Na abi be na vraiment yibi. Et puis comme azana mo la quartier à contre la bandora bato yiba. Il y a na biso azak vraiment yibi. Au même dans la quartier so bonyo so na ngebunga ki so na ngeza otambola ebungi. Chaka Kongo. Autorité du ring, Chaka Kongo. Il va y avoir des oh, tu as dit faire, on a repassé, il va y avoir des coups de côté. Et ça, Chaka Kongo. Autorité du ring, Moyibi. C'est-il qu'il y a un moteur? Oh, il y a un qui vol. C'est-il qu'il y a un moteur? C'est-il qu'il y a un ring? Va compter 1, 2, 3. Tout le monde va passer sur ceinture. Oh, il y a un qui vol. Et puis, on va souligner la justice. Soki kaka meka ki rêve va ya obima na ceinture libanda ya alliance na landie na ndaku na ye na beteli kuna et puis na sali plainte. Oh papa c'est du vol, c'est du ceinture bazwa nga soka mondingo wana po na lata on a lipeka nga soka mondingo wana azo ki mape ba officiel ne ba la nié ba interpeller ba yebisi ke oh mais loko yo ozo yi ba bazwa boité zela yo so ba ti mutu mafuta après le ba ko cha commentaire te pour mafuta e mata azo ki malango et comme ti ba officiel ba komi ko landa il faut son sa ceinture et puis azo boya na colonel Chapu alandi tant la boni ne président ya fédération ba yebisi zongi sa ya ngo place ozi obi qu'entraîneur na ye prof d'algo aleli ayebisi Chaka Kongo ayebisi en tout cas oyebisi na soni biso to préparer événement au bunda kitoko yokomo yiba ceinture okomi moyibi ya ceinture oyiba union oyiba ceinture ayebi pasi nango mpona memango ayebi pasi nango ayebi na nazeli yango babundi 4 combats l'espace ya 2 jours mpona memeloko mpe na beti banani mwana na oyo nani Eclipse Pati Aniata 5 chantiers Golbert tala 4 têtes na beti na 2 jours. Premier jour na bundi 2 combats na beti Eclipse na Pati Aniata. Deuxième jour na beti 5 chantiers na Golbert. Avec quelle difficulté? Yo yibokele nango so taka meleko maman na yanga luka ngai to tata na yanga luka ngai mwasi na yanga lela et puis na tine na boloko na tine na boloko ali pasi ya loko la question so tuna matal mafuta ali pasi ya loko eza mbasuka na ozaka ba fixer no date à combat soki nani autorité du ringo donc Chaka Kongo passe à zapper na kima imagine na mona on desiko epa ya nani yes iko ne muto autorité du ringo no sala biso émission ya ba quartier en danger artiste en danger te mais quartier en danger a Kongo la ta ba mbonga matanga ayi barata ba anya ka ba mbongo wana anya mais en tout cas na sengi ka moi 1 minute de silence pour na vie na biso si titre Nyamanzila Ligorodo. En tout cas, Molimo n'a vraiment épais Malakimia, Azara qui est un grand maître
En tout cas, nazo pe makambe belé pe pa na ye et lelo atiki biso. Vraiment place azali na présenter ma condoléances na komba catch quelques Kasavubu na famille biologique na ye. Donc ils a passé quand boy comédie biso o esu biso. Alors la série de autorité du ring, boyi na ko cotiser en bon côté. Yes, il y en a bête de jour na yo. Déjà on sait si go catcher en danger. Autre baka ça artiste en danger. Si go yo on voit ça catcher en danger qui boyi bino ko yes, il y a aussi là non na yo. Zela. S'il vous plaît maître, s'il vous plaît sur cette émission d'été moi mon père sur pas tout plutôt chez merci champion Kale on a fait la daka et m'a passé d'ailleurs dans le thème na sangama ya jamais na biso na biso titre le grand Igorodo donc souci fort dans le thème biso catcher Kasavubu toza de cœur na famille biologique na et puis famille sportive bien donc de cœur vraiment puis bambote kala bafani na biso nyonso balinga catcher Kasavubu et puis ozosenga mpe bamesene ntango ozomona bamakambo ya boye bato balingaka bosoutenir baorganisation ya boye neti combat defi ezoya boye soki otie maboko taso neti baparle ezali bambongo esengami soki ezali basponsor bazalaki peut-être tonga tokende nango badiro tokende nango te mosusu mbesi makambo elekaki esi tobetaki sentir etikali evani sport baya batia maboko comme ça makambo ekende bien. Merci à toi à Joël. À vous. Ouais, merci champion local. C'était nous a biso. Bon, moi de la peine dans le message. Bala toi kavé. Il va sortir avec les fans Kinshasa. Les makambo ozoya. Ba soutien nous ça la bien fort. Non, bon ça biso bena maboko tokende bien tozonga bien ça. Kitoko makasi bon te liboko ki bien azonga bien. Masia. Champion local. Yesu. Ngala na bitumba, na mbora bitumba. Andi o balinga Kasavubu nyonso balinga kati Kasavubu. Biso tokende. O ba soya bien. O ba za kuna mboka ba soya mo bien. Merci. Bana mitwa il faut ça na te. Ozali toujours. Voilà. En tout cas, dans côté et où nous allons décoller. Ça va? Alors, la douleur va qui est tout ça la troisième principe. Attaque ça troisième principe na biso. La première qui yozela. Premier principe. Principe. Pas principe, alors bien principe. Premier principe distrait. Ah. Quatrième Kasavubu toujours victorieux. Deuxième. Attaque ça requille papa. Troisième. Jusqu'à la mort. Et vous avez la bis encore. Regarde le ballon, vous avez la bis encore. Yo zela bonga maka. Okoyeba. Bon, maître ingénieur Kanga Beka Lobaka makambo ka champion local. Tomate, on va le la tomate. Bonga maka tomate. Bonga mabe tomate bonga maka na bonga maka. Nkolango. Lete mbule obetate. Na lobi eloko te na bombi nini parole na wana na oyela mo émission. Na oyela mo émission. Keba tomato keba na yo minute stili bomba moto au salon mission je mususu champion animal mot de la fin. On comprend l'objectif toza nango. Tozo non seulement sentir oyo na memi oyo chaque Congo na biso autorité du ring ozwango te ezonga kana club mais oyoki ping pong banditika oyoki sikoyo ingénieur toboto la siko tomato sentir ezonga yo zéro mona te et puis mbisi ya mai tola ele cousin ceinture ezapa tozo boni na funa to na deux ceintures ya classique na ya style congolais to bena nyonso yo zéro zo mona tolinga lo bango te mais yo ndo pousser moni ngo pesi so ingénieur kanda azali na kanda wana te yo ndo pousser à bout. Alors comme message pour ceux qui ta Congo central ba fan tout ya champion de Kinshasa animal ba fan tout ya catch club Kasavubu ba fan tout ya Kinshasa
En tout cas, nous avons besoin de soutien à Bino pour nous défendre l'honneur et la ville à Kinshasa, dans Congo central. Déjà, champion de Kinshasa, animal, dans le Congo central. Na tika yo autorité du ring te maloba o renyao. Pour na tika ville na ngai na tika moi temps muke. Et puis makabu nyonso autorité du ring na loba bozo ngo pepe. Bondi mangote. Bozo ngo kaka mo pepe boyoki eleki. Na kei na zozonga. Tango na roya na aussi sa mbala moko histoire ya autorité du ring. Na aussi li sango mbala moko. Alors bana tout ya Congo central. On a vu que émission oyo na matikuna. Congo central mobimba. Oh, Tatampoya. Ndundu a mis les Ndundu les plus forts. Napoléon. Dans un commission rouge. Rouge. On va mettre sous les santé. Rouge. Partout. On va rouge. Même Ndundu now. Dans une commission rouge partout. Tatampoya. On a une kisi na mine. On a bomba on a sima. Dans le panza. On a un biloko now. Dans le Congo central. Dans un déclassé, préparation entraînement, dans la six préparation entraînement, dans d'autres na barokuna na ye siko Kinshasa. Tant na kita awa. To sisi maman na tete du ring. Ceinture pe ya tomato. Obena ga nani? Obena ga nani? C'est une question émenée. Ceinture na épée. Muto la tango ye. Wana na épée sur promesse. Na épée sur de tomato, muto la ta ceinture wana ye. Oui, je m'appelle Maboko Enza, même tu as la ceinture. Hier, on a comme une émission, on a encore babangate, na lobika kavi Prosper Bakine, vers Kitola, Papindo ngale voyait album ils à marché, donc Papindo ngale voyait album ils à marché. Total tala album Toko Makasi, clip de Jésus Lanzele Zoya, et puis il y a une que non, équipe technique na mba Benjamin Mosiboni, Jonas Maza, Weljoy Ozik, Yann au moins na 11 ans na baginga mikolo, et puis Miranda Joseph Kasnabi, Patricia Beledou, Père, la personne de Bongo, famille ma pasteur Bonnet, Malika, Berger, Etienne, Boko Polo, Petit, il y a un commune à Souka Kolobake, tous les fans n'ont pas de donc, d'abord qui vient en grosso modo pour la besoin tellement ébélé Makasi, dans le lobby, Biramini Kamba, Motemaya.